Bonjour peuple congolais, bonjour. La bâtonnière surtout à Rosoli Bakou, ya Kolanda Biso, Toye, 42 tout ça la vidéo ya miki, mikuse, pour tout le baba idée, tout kabola ba idée la biso na bino. Et Toye na idée le lot, to vandaki, totali, makamde le kalambo kanabiso, l'élection est salimate. L'élection est salimate. Prévenez que, si c'est quoi organisation et tout, Tisiko, non basa ba organiser leur moroté. Bref année que oh se battu bon koto bon ezate oh déjà zone c'est bon oh azo donc et ben élection on a et que ça le matin. Tandis que awa Félix à laquelle so makambo na réaliser on a noté et puis quand makambo Kabila salaka yango pas zo répéter. Donc que ça le malangoté. Mais pourquoi bon faire chier peuple congolais beau? Tozo comme na basuka ba force na biso pourquoi mai bo pesa ya malonga te courant ya malonga te Félix sali makambu nyonso eza ya malonga te mon moi au vandi di susu non peuple congolais alobi yo susu te to mona ki to baki non to vandi sa opposa ya biso makila la biso mais ça le contraire o sali okeka na kan ya bakabi ya Kabila okeka na kan ya bato bazo boma biso. Mais non, non, défense au yon ngako sur la peuple congolais wapango. Défense au Félix yon ngako sur la peuple congolais wapango. Mais jusqu'à présent, et le quoi comme ça biso ba élection. Ba olobela ni makamba ba élection. Organisation non ba olobela ngote. Pourquoi Félix ndaza bon répéter makamba Kabila? Pourquoi bon? Kita bokonzane ezo van muta zo vanda wana eza bato peuple azo ponate. Eza bato peuple azo ningate. Félix avanda kana peuple mutapona ki ete. Et puis a siéger kaka wana peuple pe lisusu aboyi ye. Na baluba bango mo bazo boya ye. Fati beto abeto ne penza komi penza beto komi makasi dira so koka suko ningana te. Mais non, so quand même la place na sala bato lo amalonga. Tout le monde a président bakangama pe la place na kangam na place mabongi seli bato nini mboka a changé situation mboka mais biso zo s'empirer maya malonga te courant malonga te classe malonga te. Mais voilà aba zonga suba pesa sous deuxième chance to pesa yo zonga ka la même discours ba peso ka deuxième chance Kabila mtande ko diriger siko boka bona Kabila siko azonga président mobimba zonga ka ba discours mo encore. Biso to mona o nyonso to mona ezala Félix anda ko rêver so azubo kondi o non sala yango donc o azo ko c'est ça ba rêve na ye eza rêve à peuple congolais tout ça dessine Félix tout ça dessine tellement décis wana donc quand même pas couper ses deuxième chance tout le monde dirait azo ko tseso ka ba Rwandais kuna place guerre ezali et le Rwandais kuna comme desko na kin peuple congolais tika kam ke ba teka biso. Parce que jusqu'à présent, la présidence est incapable de combattre le peuple congolais. Elle est incapable de faire le loi malam pour le peuple congolais. Jusqu'à quand on remonte à le président n'a pas sa main sur le peuple congolais. Toujours souffrir. Même Babiso, Toya, Mboka, Bapaya, et on dit que Toya, tu se retrouver awa. Tu se retrouver awa pour la circonstance et tout. Ah, mais non. Vraiment kani mama aussi koloba awa wake a lire o tozo monela makambo élection na 2023 et rozala nango te parce que 2023 c'est sous musika te toza na 2022 etikali mikolo kotanga mais tozo monela makambo ngo en tout cas ata signe moko te ezolakisa ki élection et rozala donc elakisi nini donc tobongama déjà na makambu oyo elekaki na 2018 yango oyo nde elingi esalini yango pe susu erosalema po Félix pe ye pe arosala pe glissement ekomi pe tour na ye pe arosala glissement donc eza pasi na minisi oyo biso fosko totelema toloba non na glissement toboyi makambu oyo tomonaki na Kabila tokomona yango lisusu na Félix te makambo ya ba glissement oyo. En tout cas,
toye kobenda bino matoi po deja alire makambo kende bien te. Félix aza na ye na posa ya organiser ba élection te, aza na ye na posa ya kolongwa wana te, po kiti wana esepelisi nango ye, akomotambola na ye na bavoiture ya ba 3 pine, donc azolia azomela na ye, donc mpo na ye ça suffit, donc avanda na ye wana, donc seko na seko na kiti wana ba élection peuple congolais abosana yango. Or ekoleka ndenge wana te. Kabila ayebi ndenge nini tosalaka ye po akende. Donc Félix bongamaka deja awa olie biloko mbwa zala na mbangu. Awa yo olingi ko organiser ba élection te pour na peuple congolais, bongamaka deja pour na ba marche, pour na ba contestation, pour na ba vidéo. Donc bongamaka deja zala prêt. Na bandi ba avis de recherche oyo botindelaka batu erosila po bokokanga nde Kongo mobimba oyo toyaki nango ya kokabula na bino to mosusu na tongo ya lelo yango oyo. Donc peuple congolais fongola misu, mboka ezokende bien te, l'air est grave. Et puis nalingaki na bakisa lisusu kopesa longonia na bandeko na biso ya diaspora na makambo oyo bosalaki na journée ya le 17 na ya le 18. En tout cas, bravo. Vraiment bravo na bino, félicitations. Komona mobilisation ya ndenge wana, komona batu libanda bongo ezolakisa ke peuple congolais mutu akobuba ye aza lisusu te. Ezolakisa ke peuple congolais afongoli misu. Ezolakisa ke eloko moko te ekoleka biso lisusu comme avant. Vraiment merci na bandeko nyonso ya diaspora oyo bazalaki na Belgique pour la milulu ya le 17 na ya le 18. En tout cas félicitations na bino, Nzambe abatela bino. Merci beaucoup. Bye bye.